Ce qui bino bozali ukanisa ke tozana intérieur biso tozoyeba te me tozali koyeba mutulukula Chilombo mutulukula manani Kabila mutulukula Kamere mutulukula nani nabino nani chef du gouvernement nabino nani Sama Lukonde batu wana basa mulongo moko kununa liboso za bata IDPS bakanga bata IDPS bakineka nyama kasesi Kamere bawatika na boloko pona nini bato nyoso bayibi ba mbongo kuna bayibi ba mbongo na mutu ayiba nani docteur Muyemba ayiba ki mbongo ya coronavirus akoke nekanya maka CCT do yato nga betage bana mikeba ke nokonyoka maka Kishasa izali susu ndenge izalaki te Kishasa ikumi tufi batambusi ya mboka oyo sadi bazali ba miyibi boka okosi biso kozo ba orphelin to kozo ba nani ba soda oyena bango na Congo toyebi mayele no tokosila na bango tokosilana ata okangi mibali oso baketo tikali basi tokobunda mwesi ba bunda bon Congo musana ngoni tumoko ya pamba azopola maison di maté azopola chaque fois maison di maté mutu neti Jean-Marc Kaboun a commissi bemba neti esclave momboye mutu neti Jean-Marc Kaboun a silisi niveau ya politique nyoso ya Moïse Katumbi azala nango likolo ya lokosa mbongo ona nini boye oyi kumi mbuka ya bapaya ekomi donc mbuka ya corrompi mutambusi ya mbuka malamu azali te mais bazali ko saboter mutoyo aza originaire ya mbuka oyo baza ko saboter ye ngai mwana mayumba soko tie tembe kaka minute oyo na ya kubimela yo suki saka wana okosi ba papa baboti na biso na gratification ya école ya nili bata IDPS boza na sentimate bata IDPS boza la sentimate bozola la nzala bokufa nzala me bozobeta maboko ya mutu moko mo aza bien azolia na yazo yiba azolia tato kufi ba misusu ba botama na Ituri bazokata bato ba mitu yo lobi ke état de chaise okoyoka vraiment na termine sous liboso ya caméra kopesa un message na tous les patriotes congolais oyo bazolanda biso mikolo nyonso tobaki komba oyo en tout cas tokolemba yango te tozobunda na yango ti tokokoma na yango na suka mais pour le moment nazo féliciter premièrement bato nyonso bazo soutenir ba résistant ya Martin Fayulu surtout ya quartier 3 oyo bazobunda komba na ye elongo ngai moko naza na kati na kombo ya président qui tuvi les réserves à Fayulu na lobaki na kotika te pour sensibiliser les Congolais qui ne connaissent rien jusque là toutaki wapi tozokende wapi. C'est pour cela que je vous invite mes frères congolais boyaka awa pour se mobiliser na quartier 3 bisika nyonso omoni babeta masolo ya Fayulu participer opesa ba idée na yo ti ba ndenge ko sauver mboka na biso longo ya président Eli Martin Fayulu boya ebele. À part ça na zone na ko informer bino lisusu mes frères congolais tokomi wapi na rande ko na moko boye abimisaka émission tokomi wapi mais ngana zongo na ba congolais tokomi wapi aujourd'hui nous sommes où? Imaginez Nzamba pesa biso momengo ya volcan. Et ça donc munene nulle part ailleurs na Congo volcan ezobima batu bazomona événement makanza masala. Mais le problème est que notre gouvernement ezopesa biso soni. Ezopesa biso be kanda. Volcan na toyebi manière na yango. Il fallait pas le mantango tout le temps. Il fallait ben ingénieur ou ba expert na yango ba s'occupera nango. Mais aujourd'hui, la honte est que le gouvernement congolais a soutenu l'expert, ça fait longtemps. A qui pas kabangote, a financé pour s'occuper de la volcan. Na coronavirus, na volcan, ni le gouvernement congolais comme ministre Lambon. Coronavirus c'est bon, aucun Congolais. Mais tu as qui va millions de millions de millions de détourner yango. Mais volcan va quoi s'occuper et battre bande na biso ba vendre comme panzi wana ya Goma. Ba boit ça yango. De le boyoki. Mais ben ingénieur va volcan et bête après 30 ans. Des ben étudiant maïe ensemble. Le volcan comme il bête après 5 ans, après 4 ans, après 6 ans. Bah l'homme va tout va s'occuper dans la vie clairement et ça négligence du gouvernement congolais.
mais c'est Chilombo on néglige makambo wana yo tali kaka kimuyibi ya mbongo yo mzana ba voyage monsieur on a voyager s'occuper na makambo za normalement c'est clair otiki volcan aujourd'hui ba comme ko pesa ba préoccupation ezana kati ya Congo plus de 300 et quelques Congolais ba kimi na Rwanda plus de 150 bana mike bazole la lisungi ezate mais ba ministre balonga ya bakenda yikuna bakenda ko sala nini hein de bakenda ka batali volcan loko ba yebi yango te bazongi en attendant 16 enfants bazolu ka bazana lisungi moko malamu na bengi tous les Congolais baza mutema malamu tozala na souci ya mboka na biso bandeko na biso bakufi kuna suite ya négligence ya gouvernement ya Chilombo Sama Lukonde alors tolanda bongo teso lani bango tokokufa yom tozana mwa quelque chose bata ba ONG bo se mobiliser un peu ba homme d'affaires bo sunga bandeko na biso boluka ba Congolais bakimi na Rwanda wana banga kozonga na mboka na biso parce que ba meka kozongi la vie na bango malamu bakufeli ba parents ezosenga lisungi vraiment donc na bengi bino partout bozali na Amérique na Europe wapi esika bovanda ba États-Unis partout na France vraiment boza na souci bino bato bosoki bana makambo wana biso tozo se mobiliser ko benga ba Congolais na bengi bino pe na lisungi vraiment nzamba lo na kopambola bino so ba bengi so toza en contact na bato bazokende kosunga bango na pesa ba félicitations na ONG ya les grands joueurs et avec club oh Jérémy Mumbere oh ya lembije na ONG azokende kosunga ba Congolais wana lo na moni sous équipe na kesu na est kosunga bandeko na biso wana bino boza na poto partout boza ba numéro na biso ba ko benga biso te ma ko travailler na bato wana ngai na benga mi na kombo ya président Kituvili nazali parmi ba communicateur ya la moko to sunga pona ko sauver mboka na biso na libuni oh ya Chilombo na Kabila numéro ya contact ezali plus 243 82 48 36 648 soki ba benga sa numéro wana toza na WhatsApp toza na Twitter bokozwa biso en contact pona ko contacter bandeko na biso bazali awa to sunga bino lo lengeni boko travailler pona ko bimisa mboka na biso na bo merci na tombeli bino muno ntete munu me katoka na masi nazali mwana ya masi na kati ya mwana masi liboso na nazalaki awa na Kinshasa na lungwa na 90 chose drôle tangu na komi awo boy nazana mwana ya Lamuka a partir ya masi naza mwana ya Lamuka biso nde tuzo sala musala ya Lamuka kuna nazali conseiller juridique soko tali carte nanga okomona nazali conseiller juridique na kati ya carte wana na yaki po nazwa message awa nazonga ya tant que conseiller soki omoni fait de route na ngai okomona ngo ndenge bakomi mais eloko nazali komona pasi ndenge na komi awo na Kinshasa izali susu ndenge izalaki te Kinshasa ikomi tufi batambusi ya mboka oyo sadi bazali ba miyibi izali bongo te bato bazolia na pasi ba papa bazalaki muke ata outi mboka oyi a oboye o changer bilamba melelo izate ba papa bakomi koteka mai pona nini boye oyi komi mboka ya bapaya ekomi donc mboka ya corrompi mutambusi ya mboka malamu azali te mais bazali ko saboter mutoyo aza originaire ya mboka oyo baza ko saboter ye mais tango balobi mbula nyonso tout chaque 5 ans il faut voter président to voter président sika oboye ekomi ya corrompi mutoyo abimi na bavwa na ye ibele balungoli ye na bavwa wana ekomi bavwa ya muyibi bate mutu mususu wana tolandi originalité na ye azali congolais te soki bino bozali kokanisa ke toza na intérieur biso tozoyeba te me tozali koyeba mutu lukula Chilombo mutu lukula manani Kabila mutu lukula Kamere mutu lukula nani na bino nani chef du gouvernement na bino nani Sama Lukonde batu wana basa mulongo moko eloko moko te bakosala na mboka oyo donc tozali kaka na pasi alors ezali biso nde bana ya mboka tosala makasi
mutu moko akende na mopanzi te to kende kaka nzela moko. Tout débattre dans le sens que bango bakweya année oyo 2023 Fayulu akozala mokonzi. Mwana ya mboka oyo originaire. Et puis tozali kosenga avant ya élection oyo basala recensement basala réforme wana toyeba mutu oyo akopesa candidature na ye il faut azala originaire nationaliste congolaise. Nazana eloko mususu koloba te. Ngai nauti na masi nazali mwana ya lamuka kombo na ngai Mubango Kipoi urbain. Message nanga ezali yango yo. Ya liboso na kopesa la bata ile pes. Bata ile pes boza na sentimate. Bata ile pes boza la sentimate, bozo la nzala, bo kufanzala me bozo beta maboko. Ya mutu moko bo aza bien zo lia, ya zo yiba zo lia. Na ebisi bata ile pes bo ya na lamuka. Boza na sentimate po pasio akisasa oyo. Tozo nyoka na bino na biso. Bo pamibali bakomo teka maya. Basi ko pezali maya. Mebo yaki ebembe. To kunele ebembe kala bozonga. Bozonga de to kunele bembe bana kala bozonga. Na regle tu pas présent nani Félix. Yazo kanga ba jeune garçon ba innocent ba kene kanyama ka ses. Mais kanga na bata ile pesi. Bo ba ba dernier kunu na ba bunda ernios. Raisonnement na mitura bango ezate bata ile pesi. Ba bunda ka mikolo nso komana bango ezaka ya kobunda. Analyse na mutu ezate. Babunda ka mikolo nyoso bakulu na liboso za bata IDPS. Bakanga bata IDPS bakene kanyama ka sesi. Kamera ba watika na boloko pona nini? Bato nyoso bayibi ba mbongo kuna. Bayibi ba mbongo na mutu ayiba nani docteur Muyemba ayiba ki mbongo ya coronavirus. Akolo kene kanyama ka sesi te. Do yato nga betage bana mikeba kene konyoka maka. Soki mwana zana nzala bimina baba balabi kuluna. Mais bato bazo ko détourner na gouvernement. Bakanga bango te. Bana biso bazomona pasi bakanga babakele kanyama ka sese. Bongo bato ba détourner na gouvernement. Et bela mo ba 600 millions, ba 200 millions, ba 450, ba 48 ezokende wapi. Mais bazo bango batali boso bakele kanyama ka se poto sebela ke état de droit ezali. O eza état de mensonge. État de droit ezate. Tozo regretter tane na kangisuka maboko. Na latela mamundu shokosa mundu lipapa mundu na makoloseke nazo lela bande ko na biso ya Goma. Bakufi ebele. Bana bazangi batata, bana bazangi ba mama bazangi mibali do ba veuve batondi lisusu na Kongo ebele. Do nazo regretter mingi. Félix musala ngoyo sala bo. Soko mono kokite. Soko memi koni na mutu kokite okitana lipeka. So na lipeka kokite okokitsa na mabele tika bokonzi eza yote. O mona place so ngo kene bokale ezali. Olingo so bokale ezali. Donc bakali wana eza biso te so biso zolela peuple congolais zolela bakoko pe na sama bele ba osana nini bazolela. Donc eza yote tika loba bona koki na ngai te na kitisi mais biso tozola ko 2023 to wana élection 2023 to wana maponami soki to silisi ko kena ndaka maponami biso tozela to kene kuna seni résultat na biso to kene yokela wana seni to kozela ngoli suna banda kuté to boy to kene seni. Donc résultat na tout roto ko kezela ona seni no soko longwe kana ndaka mapona mi ba mbangu na seni olongwe na ndaka mapona mi ba mbangu na seni donc to zaka kuna seni to keno za résultat na seni eke bima 3 jours te kaka mukolo wana donc soki ke beba oko boma biso nyonso oko nyata biso parce leki na ndako na olia sa komba loso na bana nef ngaku tunaza veve siko yo kana ko zo barufele wana kuna na Rwanda bongo barufele wa ngai barfele na ngai na naloba ya ngai moko nazana bango neuf na ko kotangisa bango te na ko koteka te na souffrance a osakana te na futela ndako siko otiki oya ngai okoza oya Rwanda bango ya ngai baba congolais de nature tata congolais mama congolais otiki bango okoza Rwanda bokama okosibiso okoza ba orphelin okoza ba nani ba soda oyena bango na Congo toyebi mayele no tokosila na bango tokosilana ata okangi mibali oso baketo tikali basi tokobunda mwesi ba bunda bon Kongo musana ngonini tanto timo na mabeto olo na kwanga tokobunda na Kongo yo kanga bango oso bakene me biso tokobunda na bango o mona bikabo esa mai na 60 ekozala mukeme o kosala masiko
okokama bakoko mutu bakobunda biso tokobunda te ndenge volga etomoki eza biso te eza bakoko bazolela pouvoir ekei Congo peuple congolais ezonyokama bazokufa yango wana bakoko batomoki bapelisi yango ezali biso te mais batio en garde soko yoki te volga yopela mibale ezala na ndako na yo. Oui, merci messieurs les journalistes. Nous avons présenté un message de doléance na biso. Donc, mécontentement na biso les aliboé. Na régime oya chilombiste. Vraiment, en tout cas, mes chers, on en a assez. On en a assez, on en a assez. Toujours se retrouver te. Régime oyo. Kabila nde atiki yango. Ya lobi ke Kabila azaki mauvais. Lelo eza na maboko na ye. Ayebaka bien ke Kabila pe atikaka yango. Ye pe akotika yango. Already ayemba ke na boyi bana nanga basambwa na mabe oyo papa asala. Bana na yo bakosambwa. Tala régime Mobutu azalaka. Alobi akotika la CCC seko. Mais lelo histoire ya Mobutu eyo kanaka te. Yeba bien yo na maso ozo sala. Biso pe tozo souffrir. Ezala bana na biso bazo enregistrer. Droit na biso na mboka oyo ezali te. Soki basali biso mabe to réclamer droit. To bima na nzela ozo tindela biso ba gaz na ba arme. Tala lelo yo tozali wapi. O bokali bokecho kuna. Na regretter. Na ba juge yango pe kuna. Na regretter soki ba yebi jugement, soki ba yebi te. Soki ba yebi droit, soki ba yebi te. Bokecho azali boma te. Bokecho azo réclamer parce que bazo boma bandeko na biso. Oyo président oyo azo bomisa bandeko na biso azo nier vis-à-vis na média. Et puis Bokecho azali mutu moko na réclamer nanu libération na ye. Azala libéré Bokecho, azala libéré. Aza moyibité, abomité, akei bananda kwa président moko te. Vraiment a violé pété. Tindenga zawana soki boyebi droit bo libérer Bokecho. Biso awa na Congo oyo tala ndenge totikali. To communauté ke ba squelette tozo se retrouver te kolia na biso komi pasi. Komela na biso kotamula na biso. Toza bato abwani ya mayele. Biso bana lamuka ezali plateforme moko bazo lo na biso. Pe bazo te ya biso. Ezali plateforme moko ya bato ya vérité. Biso to lingi vérité. Tango biso to lobi to kendaki na maponami. To vota ki président na biso ezaki Martin Fayulu. Président Eli est écouté. Président Eli est écouté ezandenge nini. Dako expliquer. Président Eli biso nde to vota ki. Écoutez ezali soki ya lobi biso nde to koyoka. Po biso moko nde to vota ki to koyoka ye. Mais lelo yo tango biso to kobima to réclamer bazo bimisela biso ba policier bande ko na biso ba policier. To ebite la police wana soki boza contre peuple ou bien boza pour peuple pour batela la biso dans ba bien na biso. Na yango na kosenga boye. Biso to communauté ke esclave. To komi esclave, to ko réclamer droit na biso moko te. Soki bazu eloko na biso ba bebi sango, bateki minembwe. Biso to réclamer ba boyi. Ba bimiseli biso ba arme. Ba sali boye, mabe. Tala na bendi sa mabe. O ezo bilemo ya mabe ezo monana. Yo Félix. Pouvoir ezaki ayote. Pouvoir ezaki yangani ya Martin Fayulu au président Eli est écouté au biso nyonso na kati ya Congo. Okotamula par preuve. Tokene même na ba province, même na fait fond ya mboka ya ba capitale la biso oyo. Okotuna même mwana muke. Président bo votaki ezaki nani? Akoloba numéro 4 Martin Fayulu. Pe tokolemba yete. Nambala oyo tolobi boye. Propagande ezala sec. Propagande ezala sec. La lutte contre la corruption. Yoma va mutolobaki. La lutte contre la corruption. Pour corrompre très. Pour couper c'est le côté. Donc va voter on a ndenge ke yo zo sala misala malamu. Soki o sali malamu ba voter. Mais soko sali malamu te ba voter te. Mais biso toza déterminé. Président na biso oh biso to votaki oh ya salari propagande ya sac et ya sec ezaki nani Martin Fayulu. Après ça qui est le côté Fayulu. Couper sa mbongo te. Couper sa polo te. To ko voter on encore eza numéro 4. Vraiment yango na kosenga opinion internationale vraiment bolanda oh biso passe oh biso tozomona bino boza kuna to bosana ka bino te Bokecho ata oza bisika nini tala yanga yango wana okosala eloko te biso tozolite te kina yoko bima na boloko pe ba bimisa o dans l'immédiat po oyibite to yebite soki babe nini osali oh biso nde tokoko kofuta te toza na mbongo tokofuta pona yo tokotelema vraiment eloko nde na koko eza ebele
Merci. Nasuki ndenge wana. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous s'adresser liboso ya monde mobimba. Avant na banda na pesi na mbote mingi na ba diaspora nyonso ya monde mobimba. Mbote na bino yango. Tozomona ba lit o nyonso bozo sala pona mboka oyo. Bino kutu boza libanda esika oyo kolia eza bien, nyonso eza bien. Boza bien, boza capable pe ola ba pongi bo vandi na bino. Mais bozo la moka pona osaba lit pona mboka boza en souci na bino. Na pesi bino nyonso mbote. Ta mona kota na nyonso na balino na makamba boketu. Koti sanga na ndako wa monsieur Macron. Monsieur Macron, bonjour. Avec le respect belé au biso to pesa rabino en tant que boza na poso mindele to yebi ke boaba ta logique. Boza la logique yana. Boza manipuler te côté à Chilolo. Boza manipuler te parce que to moni boko mi manipuler. To yebi si bino bobi misa boketu immédiatement. Sinon, bon mona biso to okene na ambassade ya France. To okene na ambassade ya France partout to ça la marche pour na bino. To esi bino bo bimisa boketu afingi te ayibi te aviole te asale eloko te mais azo réclamer pasi oyo ezoleka na kati ya mboka na ye en tant que congolais. Monsieur Macron toyebisi yo soki yo oza na bavantage oyo Tshilombo azopesa yo biso toza na bavantage ana te tozonyokama makasi. Faites attention. Faites attention. Nenge tokendaka na ambassade ya Rwanda pona ko réclamer Rwanda za na droit ya loba ate nenge tokenda ambassade na. Toko buka ambassade na yo ko sala ba cheke. Tozo loba ngo toko buka ambassade na yo. Wanto yebisi yo. Bobi misa boketu immédiatement to yebisi bino. Na koti diko na message na biso akati na mboka. Naza jeune. Nde naza na tangi na sisi ba classe. Mais passe na passe. Tala polo na lati. Monsieur le journaliste, benda polo na nga bien. Tala polo na lati. Nazo kemba na nenga masekite. Nazo mona olo babweza pona sentiment te pona leka na TV bomo na nga ite. Na kuna posta bomo na nga te mais nazo kemba souffrance nde lekisinga a. Monsieur Félix, sepela na yo, vimba na yo. Mais yo leki Kabila na gazite. Kabila banda ko benga roi. Kabila bana ko benga autorité morale mais la ministre ba pété tout ça tombé batu ba ko esa Kabila za biso nde batu bimana nzela yo Félix te yo banda te ka ba mbuguer ozalaka te yo bunda combattre yo bunda combattre to zonga na ba histoire to mona Martin Fayulu bakangie kitendi makila ba nini tout ça masa sezwaye yo to mona yo te Renier sepela ka me yo ba kala mingi to kote lo tina kata ndako bobo mabiso me bobo ma population yo sorti to bando zonga ka bobomi to sili boke bokundi biso ba msuba bobomi bokundi ba msuba bobomi ti jusqu'à ce que to kozwa yo mais c'est Tshisekedi nazo yebisa yo il faut faire attention parce que biso nde toza na kanda na yo makasi toza pena na kanda na yo makasi nde toza na to na kanda na yo toza na kanda na yo à 100% yebaka ngondengo za wana mboka oyo za mboka na yo te eza mboka na yo te oyo eza mboka na biso ba congolais yo oza 50%. Papa na yo toyebi, mama na yo toyebi te ozwa kaka identité ya mama o mibamba toyebi déjà tozo souffrir makasi tala kolia tala kotanga bana tala biso sa misala nyonso okotisela biso système na yo wana oyo ya nini ya sous-traitance babanda ko nyokola biso babanda ko souffrir biso na niveau mo bondo ko kamula lilala kende na 10e miri kende na nini na kingabwa bozo tonga tozo mona ba immeuble ko tata biso toza la muka misonga vigilance eza partout bozo tonga ba immeuble nde boza wana tozo mona ngo tozo yeba oke ko somba ba immeuble misusu ba résidence na ba niveau libanda tozo yeba ozo tonza poche na yo biso tozo lelo te biso tozo souffrir tozo kemba na yebisi yo boy sala noki zongisa pouvoir ya bato mbondo yo melaki celui qui trahit c'est trahira yango na siko na ministre ezo kanga yo volcan oyo ezo tomboka bino bozo kanisa ngo eza kanda ya nzambe basakana raté na français balobi dans le monde de distraction l'intelligence ne fait rien yo ko sala eloko te okosala eloko te ndenge ozana toujours ba problème bando olanda o kaka yango na lobi. Merci, monsieur le journaliste na malobano pesinga. Non pesa na tous les Congolais mbote et puis na baksa mbote na ba diaspora nyonso ba ola na biso na poto. Nazane lo ba baksa te. Eloko na ye awa
eza kanda ba congolais le toto moka makasi na banzi ke ti mutu nyonso auto vota ki na élection to tikala au mona ta voiture le moment côté to tikala au mona ngote to que no voter na sembula mbula ezobeta to voter Martin Fayou lelo pena ba ye côté la biso lilingi diarrhée permettez de dire mutu moko ya pam azo pour la maison di maté azo pour la chaque fois maison di maté mutu neti Jean-Marc Kaboun a commis ici bemba neti esclave momboé mutu neti Jean-Marc Kaboun a silisi niveau politique nyoso ya Moïse Katumbi zala nango likolo lokosa mbongo mais na yesi yo tozelo na 2023 oye koya yeya mais na 6e mois awa na yesi yo ke soko televiso président na CNT a vraiment oyo e koya na ndaku na yo okomona oyo koya na ndaku na yo okomona onyata biso ba gaz to sala lo côté ata to kufi ba misusu ba botama na Ituri bazo kata batu ba mitu yo lobi ke état de chaise okoyoka nyoso o osala ezonga na bana na yo okezo la biso makero soki nani na Rwanda azape mwasi na yo te ba kabela mwasi wana po ero zwaka bokonzi mais a véritable mwasi na yo te na yebisi yo vérité a véritable mwasi na yo te nyoso ozosala ezouta na Rwanda mais nga na yebisi yo ke tala mapapa to olata nyoso oyo tokosilisa ngo libanga babwaka ba mason suka ezala na tina nango na yebisi yo ka bongo nyoso osala wana salaka na marque na yo boteki minemwe mukolo ezali boyaka matanga bokosike toye matanga ngo tomona ngo te boke vanda na minemwe nga na yebisi yo ka bongo aéroport oyo suka ekoma pe ya peuple congolais na yebisi yo eza ebele ya oloba me na oloba ebele te ozopola kaka ozondima te yo président olata veste mopanzi oke na mboka mopaya olata veste mopanzi oke pe kinkole olia kwanga likola mabaya un président de la république na yebisi yo nyonso wana sala nyonso koyoka okomi kokata ba riban na ba toilette okomi kokata ba riban na ba place moko o eza compétent biso tozana yo comme information na yo mususu pesi bazoya na quartier 3 bakanga ba jeune bakekanya makasese po gaza foyu le sila na yebisi yo batu wana no baya biso tokosila na bango batu wana pena baya vraiment tokosila na bango soki omoni ke Congo oyo eza ya biso mukolo ngo pantalon comme jipe comme pantalon na yebisi yo ka bongo mbote papa vraiment eza pasi mawa omona penza na aloba boye eza pasi pe mawa tomoni 4 représentants o baleki na mboko na misala na bango nyonso tu tomoni yango yo Chilombo eloko olingo sala wana ekosimba te tuna Mubutu alobaki seko mais amona na te yo eloko zola biso wana esimba te Chilombo so olingi babenga yo no benga ye ko autorité ya vie sénateur zoyisa biso na élection so olingi élection ezala te Chilombo oyo koyela yo toyebi te vraiment eza pasi pe mawa ozoloba état de droit yango oyo bazoyiba mbongo ngo ozozonga yo Chilombo yo toyebi te okokima mboko omoni yo soko meke eloko olingo sala wana okokima mboko nga muna zoyo biso Chilombo. Merci papa. Mbote papa journaliste. Message nanga ezala pona monsieur Chilombo na monsieur Kabila. Monsieur Kabila nga na botem na 99 na 2 ans ya Laurent Désiré Kabila ya Senghor 20 ans etikali o Kabila na Chilombo. Bapesi nga na koli nango ya souffrance ya makasi. 20 ans nazomona bandeko nanga tokonda ba totana ba kuluna. Na yebi so na ba age papa na biso akona na masane boye akomi ou bien na 20 ans 22 ans na zana le amomninga ne kuluna esala mate. Chilombo biso toboya ki monsieur Kabila monsieur Chilombo yo kanga toboya ka monsieur Kabila na mboka oyo tobima ba marche yo na poto na Belgique ozolia ba chambwa
tobimi bamarche tozonyokama bacicatrice ya makasi yo vandi à l'aise tolobi te mese Kabila aza mopanzi tozwa dirigeant aza susa population oyo amoni akozala na biso elongo totia ye na kiti ya bokonzi wana adirige Congo yo ye na baje na bino na Kabila bokosi population na triomphale oyo akokai population aromela mbondo wana eosukela ye mabe boye olobi mpe bien tobetela maboko mwana mboka tokomi na Genève Martin Fayulu abimi yo na mese Kabila pion ya Kabila mese Kamere pion ya Kabila bo retire boke na Kenya bosali ba contrat na bino po boya bo trahi population olongwa Kenya a élection population a voté Martin Fayulu 62%. Mese nanga ucho bandelango 62% maga boya kina kimoyibi na e ata lo batie munduki ngana mona munduki te 62% Martin Fayulu bimana yo 15% oye oyibi pouvoir abatu otie na poche lobio na okomisa Congo allemand d'Afrique Congo lelo komi poubelle d'Afrique o na okomisa oye biso bakisha sabo peto yena ngobila soni na niveau IDPS ngana yebi nde na botama Chilombo IDPS jamais kosa ba relation na ngobila bakimbo peto ozwi kini bopeto leo kine komi poubelle ya makasi bokangi zandu nga leo nazala coopérer zandu na bao lia na zandu nazomela na zandu yo mdo la sanga zandu ana toke zandu toye tindi biso na marche ozwi zandu to réclamer zandu biso to boule o fongola zandu oye bo sali contrat na ngobila bokangi zandu nyonso apo biso petite population to souffrir to nyokama nga na ye biso Chilombo ata hotel élection 2023 ngai so 2033 to na koma président bana na yo mwana Kabila bobo sana baona mboka o ubia sambela nzambo kufanoka na kati ya 20 po 33 na ngai hotel matin na koboma yo dona tiko pena maboka population Chilombo na suksa na RTNC soni na mboka Radio Nationale Télévision Congolais Radio Nationale Télévision Politique oyo batela biso mese Kabila na mese Chilombo batu bakufi na volcan 138 personnes bakufi na Goma bino awa boye bakosi biso attention bandi lukuta na 12 personnes oh ministre na bino ya moyibi aya kosa biso 42 personnes mboka oyo eza ba ya miyibi ya attention to za moyibi ya Chilombo to za ba congolais ya réalité bo sa population que 139 personnes bakufi population à moins normal eza eloko salami ne pasa mboka mutaluki en Chilombo na mese Kabila bino nde batu boluki eloko jamais bokoko sa na modèle yana so bo mo boko za la radio télévision nationale te boluka ta chaîne ya batu botie yango basala makana bino RTNC to bae bino chaîne mobimbe koma politique bola tsaka makambu ya président IDPS bola tsaka makambu ya secrétaire IDPS nanu te bozo bola tsa parti mususu nanu te bozo bola tsa chaîne opposant mobo bino koma ya bino ka mokonzi tata mokonzi ya IDPS to tata mokonzi na ndeti nga Chilombo na reconnaître te que oza président nanga pona voter opete na mutu na ngai tana atana bana itanga leader Martin Fayulu na tangi Shada ba mokia ba moyibi na ochani wana batonga na yebaka mais yo na yeko po ate na yeko na suka numéro 20 ya kimoyibi oyibi bokonzo mais biso na souffrance longa na 6 classe papa na ngano na 27 mois payé na komo luka mbongo pona mata université na yiba so na yibi boyebo kanyi ngai o moyibi bokomo laksa na ba chaîne na bino ya kimoyibi o molia na komi kulu na boyebo kanyi ngai siko ngai oleo na souffrir na vandi jeune na komi bitele ngana tengana yo mwana otinde na Suisse azolia kitoko azomela kitoko ngana kufa bona yo lobi osepela oya tika me condoléances ndo mesana na ba famille batu o me condoléances na famille na kimoyibi no mese Chilombo s'il vous plaît ou bien déposer pouvoir kimia ou bien élection bon caméra na komo ko bando toucher ba point mabe caméra Martin Fayulu alobaka to vanda to la crise na mboka bo benga Martin Fayulu zoba bo finga Martin Fayulu lelo biso to ko vanda na yo te caméra yo kutu nde ennemi na ngai mutali boso ya caméra
ennemi na nga yo muto tungisa biso zongisa biso azeo kamere nga Jimmy lo na vandi bona tel pa kamere olo ba penga na yo kiyo kindo chance ku batunde ba yo ki po ba epesa nga info nga kamere nga ko yo kote yo kamere nga so ya ko président 2033 le ba katelo 20 2040 na ba so 60 ans okufi na oka na kati Botendeko. Mon Mboka n'a pas attaqué amateurisme politique caractérisé par manque de leadership au sommet de l'État. Bon cannabis saute comme on a Congo est commis en faibli. Congo est là est commis en veilleuse. Donc ndeko foye ba que Congo est kolala na minitio. Drapeau ya Congo est en berne. Il faut toyer ba malamu ke Mon Mboka ndeko Antoine Chilombo. Makambo ako sala ezali ko ata moto a gérer boutique te. Ndeko tala nanu ata yo moko Mon Mboka na ane moko abandi ko décréter makambo ebele ye moko abanda esika état d'urgence mabe aya walo bakeno mesure de soki de barrière mabe alongo na mesure wana akei na état de siège ndeko na ngai état de siège wana boko yoka ndeko na ngai ezalili kelemba. Je vous apprends déjà que il y a la présence officielle de l'armée ougandaise na kati mabele na biso akotaki lobby na 1h30. Alors ndeko faut boye ba malamu ke ezali ko kaba mabele ya Congo na ndenge moko froide de manière froide ba kaba mabele ya Congo. Kagama kotombola mungongo alobike. Je ne vois pas la présence de l'armée congolaise des FARDC. C'est grave ça. C'est qu'à chaque jour on attaquer biso ko na biso ko pesa biso discipline. C'est que l'armée na biso ezalité. To tuni ndeko chilo mebo wapi école de guerre. Oyo lobaki o former école de guerre ezali wapi. Awa lendi ba soda ya Rwanda bakokota pe officiellement po ba kotia appui na ngambo ya FARDC. Kagama koloba na media international. Chilombo koloba na media na sima ya ndako na Top Congo. Kagama lobi clairement na munoko na ye. Alobi RDC azana munoko ko lobichela ngate ke ngamoto na bomba Congolais ala kisangate bembe moko. O ngana bo awanga ni ke Rwanda bomanga biso te. Papa to tuni na 1999 ans. Bato ba kotaka bazalaka ba noko na biso. To bazalaka ba Rwanda. Massacre de Makobola. Ba massacre ya Ruzizi ya wapi? Oyo wa Rwanda ba koti ba kati bato bakundi bato na bazemi. Kagama lobi bongo Chilombo akangi monoko na France pour ya koloba na se metu na Top Congo. Ce n'est pas normal papa na ngai. Alors, Mwana Mboka Denis Mukwege atomboli mungongo alobi clairement rapport mapping faut à la mesa tribunal international photo ça elango. Kagama répondre Denis Mukwege pour la première fois. Na mona président de la République soki ya Rwanda akoma lokola mutu moko bo charger à communiquer makamba Congo comme kota. Donc on va comme ça. Abisa Denis Mukwege a instrumentalisé, a politisé par les Américains. Aboyi soki rapport mapping wana eza makamba soloté. Eza makamba lokuta. Au rapport mapping ezalaka te les Congolais n'ont pas fondé biso te lobi boy. Félix soki ozalaka mokonzi ya Kagame na cadre Union africaine parce que le bakoza président Union africaine. Benga Kagame na mesa na bato wana ne surtout solo ba diplomatiquement pour le bakoza mokonzi na bango. Ndeko na total na makambo. Mboke komi ko kamba na procès par procès, règlement des comptes. Balanda Muyej mabe. Balanda Matata Mponyo mabe. Balanda oyo boy mabe. Bake donc bato komi ko sambaka se ko sambaka peuple a komone le côté. Kamere ayoka sonité na poloko. Kamera ko koma mukanda Félix Tshisekedi benga Fayulu benga Muzitu benga Bemba benga Moïse bango leso tout baya bosangana po ete bo trouver solution à crise. Mais tango tolobaka na bango ke crise za na kati ya mboka o balobaka ni. Tango tolobaka na bango ke mboka za na crise. Mais Kamere wana nanu aza moto oyo alongola ye moto alongola Tshisekedi influencer Tshisekedi na kati ya corps ya Genève. Papa, Mokonzi, Martin Fayulu, Madidi, Aloba na biso clairement. Plan de sortie de crise ou rien. Soki yango te tokobima na balabala. Eloko Aloba de yango. Dialogue to boy. Et s'il les a. Excusez, to tika na une année na 2 mois. Soki na calculer madame. Parce que je yango to kota yango. Andeko. Ba jezate. Na makambo aseni bakomi komema biso na loyenge.
bakamati bakomi kolalisa biso pongi tokotala bango na miso mbe tokoseka erreur kozalaka ya Chilombo tolobi na élection en 2023 akamati ate koluka bamusulman epesi hiki ye na Kabila babundisi bamusulman bato bakufi papa ntango bamusulman babomi mapa policier est ce que bakangi Kasongo bazwika bamusulman bakondane bango mais moto atindi basoda babeta masasi wana Kasongo abomaki mpe bamusulman faki bakanga ye likolo ya kowela bokonzi ya seni nde Chilombo na Kabila babomisi bato bakamati oyo alobi te nakamata moto na ngai natya wana oyo alobi te nazwa moto na ngai natya ye wana batya wana na seni bamizima bite biso na bapoliticien te baboyi Chilombo akenda koluka aluki bato ya kimbangiste oyo bafetaki Noël na bango lobi ake kokosa bango alobi ke non le 6 avril ekokoma ferie boye patati patata bakimbangiste basokoli maboko babi toboyi yango tokota politique te asuki moto akende église de réveil boy amona kati église de réveil divisé en 3 église de réveil moko pro Chilombo mosusu bakangama na soni bato ya Kabila mosusu balandi voix ya peuple oyo biso tokoloba ke moto malamu akota na kati ya sini asuki mai boya akende mpe basango eza te apemisi likambo na tata tolobi clairement ndeko na ngai peuple akotelema na nzela lokola bo moto moko tokotelema na Chilombo tokolanda ye libanda parce que peuple sera décidé tokoboya te état de siège nous oyo quand on a aventuré théâtre de chez nous et lingo la sani parce que conseil lobby après un mois et que ça renouvelable après un mois alors ce qui te remis après un mois ba bibisi bitumba moko na est oh qui raison pour bazwa lisusu ndingisa ya kotia lisusu état de siège musu ya prolonger yango théâtre wana toyebi yango et deuxièmement sur le plan électoral balingi te peuple est et voté bakoluka baempêche bango donc batechnique ya mike toyebi yango tolobi boye bana mboka ya este bakovote mbongo ya mboka eliama lokwa ya nguba esi tata nani oyo bakangi azongisi mbongo ya mboka nani bakangi azongisi mbongo ya mboka soki olandi média international tala papa Chilombo atangaki elasi te nalobiki atangaki elasi te tala eloko oyo alobi un président de la République qui ne connaît même pas la géographie du monde Chilombo azoloba na munoko na ye na média international que la RDC est l'unique pays où aza ba voisin belé papa Chine na 15 pays voisins Allemagne 12 biso kuna Afrique to na Soudan 9 hein papa sikoyo yo otanga kelasi totanga kelasi te oyo c'est biso que photo so na ba voisin parce que ba voisin comment ça ba voisin belé ko le pays no monde papa lokuta lorsque oza ba voisin belé on applique la force. Mobutu nous a démontré ici. Mobutu a appliqué la force. Il faisait nommer le président de la pays où il est faible. Akabati yo Sassou, Kamba Braza. Yo Bongo, Kamba Gabon. Yo boy, à Tchatcha Bango. Lorsqu'on est grand, on doit imposer une force. Et là, quand on a un manque de leadership au sommet de l'État. Mokonzi Azate. Nakasa likolo ya mboka décideur Azate. Aza moto, ba ko pesa ka maele ya buzoba, so sala ka ba pesa ka maele ya buzoba donc il a même pas un cabinet. Merci mon amboka. Merci mon amboka. Et bela ko lobeza. Merci journaliste. Café Senambot. Da monsieur Raphaël. Donc on a passe les amawa liboso bimawa mingi. So nazango loba boye kaka tikana loba. Chilombo. ezalaki boye te oyo nyonso yo lobaki okokisami eza mawa mingi. Attention d'abord na kebisi na général de corps armé bakan ya basoda wana nyonso banexe oyo botie wana ndako batoli wana bobeni na banexe wana ese basoda wana na kati baza mpenza basoda na biso. Attention na camp Kokolo. Attention na camp Seta. Attention na camp Lofungula. Benfiltré bakomi mingi. Lokolo zoko landa te mpona argent de poche et comme gâteau na yo au kwambrier peuple lobi yo se retrouver et kosukela mbondo yo melaki wana. Olobaki yango bien na Genève. Parce que zo respecter yango. Ya liboso bino ba président nyonso par Mobutu bino ba président nyonso banda bokota nani akoma na mayumu
ezala yo Kabila ezala Tshisekedi osi okoma mayumu oyo tokosala na moi wana biso tokosala yango na butu toyebisi yo deja libela tokosala yango na butu tobombi te ozonyokola bamama ozonyokola bapapa mai lelo mai oyo ya biso moko lelo soki 2 mois yango oyo bamama bayebi kotoka mai te courant eza te eza mawa mingi mai oyo bazoteka biso na bastation wana bameka na kopo ya tomate batie mesure na tomate mibale bakangi bakomoteka c'est quoi eza nini otiki enseignement mpe wapi okuta moyibi soki eleki mingi okotikala kaka bongo d'abord na élection topointe yango mata okita makambo ya 50% ezali te botia yango na motu na bino ya mibale na kati ya élection soki yo bimisi biso président ya seni mikolo yo te nayebisi yo tokoyela yo na butu nayebisi yo tokoyela yo na butu totala kindoki na yo ya kongo yango ozosiama wana tokotala bana mayumu ngai mwana mayumu soko tie tembe kaka minute oyo naya kobimela yo soki saka wana okosi bapapa baboti na biso na gratification ya école ya nini bana bazotanga te minervala os soki mwana aza na $50 te mwana tanga te mais c'est quoi Félix Kabila kosi yo yeba bien kosi yo akosaki yo si kamere sikoyo yo ndimi kamere azala pembeni na yo miniti boni mbula boni kamera asali na yo atourne yo me mbongo wana si bino nyonso boliaki na yo na mama na yo na ndeko na yo boliaki mbongo wana na kamera ozotia tembe te mbongo wana yo mpe oza implice oza complice na kati oki nyonso elekaka na Kongo awa eza badrame ya pamba attention mpe na top Congo tomoni yo ozalaki bien oyaki bien mais siko okomi tomoni yo keba tokozikisa bapareil na yo yo cheri wana tokozikisa bapareil na yo keba yebisa busolo na bana mboka kokende kokosa te oyo ezalaki toyebisi yo biso tokobomela na molili na butu nayebisi yo natie mai na monoko te bon naza na mingi ya koloba te mais merci na yo mingi soki todi mai te d'abord le peuple le malheur au peuple loba bongo ke bana na yo nasulisika bongo